Saratola TV. Eh, Kabasele basé belé papa. Ezaka yemokote, oh wana ezaka yemokote. Yeba ngo batu nyonso basala bampia kababa Kabasele. Sonde boyeba signification Kabasele. Kabasele koya na mai, Kabasele akwe. Tolongwe la Kabasele to Saratola TV. Yaya, bawa yo boko sanaka teke. Sarah sokolo bela fali poata moninga na capacité ozwa faire place za na tombolier na bimisi ba capacité ne chaque jour na sa ba live na ozwa là pour na sala ngo déjà sur faire na sala ngo na ko tshela là Saratola TV. Yo lobaki que okoloba makambo obeta li sur la concert arrêté après concert. Concert betami plein et salami ba misien ba bini où rançon a pesi lumière les lots lumière et l'ongoli obscurité. Qu'est-ce que tu peux dire pour un concert ici au Watanabe? Saratola ça l'a quand même gentil, ça l'a quand même gentil pour l'Obani. On a un festival. Saratola TV. Aibi pourquoi Bengisa Wera Zaina a besoin d'utiliser Bafana Wera. Oh ben non, c'est logique. Hérité combien que ça Wera. Ça papa na ye. Kayango na lobiti. Azaina a besoin à utiliser Bafan ya Wenge. Donc la majorité à moi ndamba bato zo mona wana ba yo tala Wera son encore sur scène. Ba mon avis kala. Via Charadat souté na France. Va komara à Londres. Matanga, Londres, Matanga. Saratola TV. Moi, nous abotami lobi na TikTok. Alors réclamer ni pas Kofi. Et vous m'apprenez qu'à ça Brazzaville. Et là on y a luka pas Kofi. Kofi a salé netini. Papa Dona, on ne peut pas tolérer d'autres choses. En dehors à la bêtise tout au cours ça na ba mission na biso Kofi a la légende. Oui, il faut les respecter. Il faut beaucoup de respect. Saratola TV. Oui. Hein, à MBC, ce que j'ai aimé aussi, à MBC qui va répondre, voilà. En tout cas, ça a été, mais Banzembo Penda a eu mon album et juste succédé. Bon, Banzembo a juste succédé. Place où Luka va chanter, ba journaliste ba yemba qui va répondre qui, ba fanatique. Maison mère. Tango nzamba kela ki Adamu, nesa ki wenge kuneza kuna maison mère bazonga ibamo aleti wera mtobeta. Papa. Batu ba mona wera na scène kala, ko wera na ba grimace, ayeli ba mwinda la gacha valise. Saratola TV. Pesa biso te. So ba figi biso. C'est lui. On s'en fout, c'est tout. Donc ça va finir. Il faut qu'on les cabole au bas. On dirait que tu n'as pas vu. Total a rabino, total a rabino la musique. Mais presque nous sommes demandés, nous sommes. À partir de là, on s'en tête. À qui les sous à répondre. À qui c'est musicien. De 1. Répétition. Vous voyez raté. Comment aigle, autant raté. Sauf qui autant qui comme aigle, il y a pas que. Donc on poursuit yo. Saratola TV. Pour ani abanda finga kofite. Ma fingo ya fingi kofi lelo pour komi warrior. Pour ani azo finga kofite. Donc azo luka subasma. Atali falina fali bayo kanate na kofi bayo kanate. Bon, ngana koma na warrior. Comme ça on a bando régler ba compte na ngana kofi no de warrior. Warrior ozana simananga. Voilà. So komi makamba ba justice, warrior soutenir nga. Saratola TV. Biro ya fali bazora maloba nanga en considération parce que bayebi na kosa ate. OK. Bayebi o nazana ngona o na pesa. Donc na kosela mutu likamute. Bino nde bato bo libanda bo ba fanatique o bobotami lelo. Po bino bo ba fanatique bobotami lelo. Boyeka sika. Boyebi fali te bobotami lelo ba fanatique boye sika. Donc bozana ba particularité na binonga alinga Sara wana to warrior mobinga alinga Sara wana te pona mama Niki mais Niki mama Niki fali mo kuta konta ngo soute. Saratola TV. Pour l'idée apparemment c'était de nuire Kofi. Maintenant on le connaît Kofi au Tchad Didi au bosanité que au détruit dans Kofi au détruit dans Didi Stone. Alors sur le plan papa parent de ba protéger Rabana. Voilà. Kofi a sali protection nae étant que parent à saisir justice à mon l'homme sur ça. Et moi j'ai encouragé Kofi
ake na plainte wana penda tina suka tomona ngo penda ndenge ezo suka. Pourquoi? Parce que na habité afingi Koffi net na contexte nini. Ofandi na Kinshasa, Brazzaville, na Afrique, tope na mokili mobimba. Tika na yebisa bino ke désormais ba problème nyonso ya loposo bozalaki na yango ezwi solution e. Botu na ngai nini grâce ya bandeko ya Beto Cosmétique oyo baye kopangusa bino maya misu na ba produit lokola glutathione na collagène oyo eye kosilisa banduta batampo to mpe batu oyo loposo esi ebeba. Bino moko boyebi ba produit cosmétique ebele likolo ya hydroquinone ebebisa batu loposo, kasi bandeko ya Beto Cosmétique baye kokonsole bino na basolution grâce ya ba produit créé à base naturelle kasi ezali très efficace. Bokanisi esili te na bandeko ya Beto Cosmétique bokokuta palette maquillage, mousse nettoyante, crème de visage, savon lemon, sérum huile, gamme mobimba pona ko éclaircir loposo na bino. Soki olingi ozwa bango eza facile, simple, beta kaka www.betocosmetique.com. Oza mobimba oyo wapi tope okoki kobenga bango na numéro oyo plus 32 466 35 28 85. Livraison ezali kosalema partout ozwami na monde entier. Ezala na Afrique, ezala na Europe, na Asie, Amérique, pe mokili mobimba. Sala bango confiance okozala mobimba po loposo na yo ekozala kaka ngebu mwete pete ekozala kitoko oyo wapi ya normal. Oui. Saratola TV, la chaîne qui assure. Excellent lundi, mesdames et messieurs. Bienvenue à ces nouvelles émissions. Et bonne semaine à toutes ces personnes. Très surtout, na babone na biso, bino bolinga biso partout à travers le monde. Bolanda biso na toute info, votre chaîne de valeur. Bolanda biso na Saratola TV. Tolingi un peu to meka ko analyser. L'actualité musicale nyonso ya semaine passée mobimba ko banda lundi passé ti samedi dimanche toujours sangisa toutes les actualités musicales, il y a un événement tout et l'équipe de musique toujours sangisa yango pour que toi analyser ngo ndenge bo mesana kolanda biso bo mesana kolanda ngai na Saratola Oboningara. Tous les abonnés de valeur, je vous salue aussi, le meilleur fan du monde chez Saratola TV. Tous a déjà na kata bureau na kata poste na biso na pesibino bambo te mokili mobimba. Je dis un grand merci à nos réalisateurs qui sont en train de travailler au four et au moulin. Merci à ingénieur Josué, merci à Papa Titan, merci à Batounia Sobozolanda biso to bandi musala. Babi loba sala rien. Loba mouke salé belé. Bonne semaine encore une fois de plus. Nos fanatiques, très surtout nos abonnés. Saratola, bonjour. Bonjour Papa Dona, bonjour n'abonnez nyonso ya toute info. Abonnez-vous massivement, il faut vous s'abonner à des botala, il faut vous s'abonner. Téléphone mon resali pipi donc bokangela biso si le poche la biso silence s'il vous plaît. En tout cas, merci beaucoup pour abonner à Saratola télévision, merci pour na 100K, plus de 100K. Un grand merci Nabino. C'est grâce à vous chaîne Wanezo exister. En tout cas,
Bon s'abonner massivement à toute info et puis dans Sarato la télévision, ils ont la chaîne Oyo et puis Sarabino ben information na source. Biso yar aliko te to zui na source, to ekope Sabino si faut plutôt analyser professionnellement to zarawana pour nous servir bino. En tout cas, un grand merci na ba meilleur fan du monde nyos na dinga bino mingi et un grand merci pe na ba abonné à toute info parce que bo sepela rananga yango à chaque fois papa donna ya karozula bino ben information pananga. Voilà. Awande bobandi si sauver na bino donc boya benga bakitinda lia loba que déjà émission d'actualité tout les cas qui semaine passée Sarah Tolana donna qu'on est analysant au kitoko donc partager lien et que ça la biso bien makasi. Alors Sarah tous bandi semaine à Sika tout ce style sa semaine passée semaine auto bandiango na monument mouvement musicalement ils allaient tellement trop. Est-ce qu'on peut dire que semaine passée ba congolais au bazar partout dans le monde, ba congolais à Kinshasa, ba congolais à Europe, il y a Amérique, il y a partout. Semaine passée ba activité musicale quand même les cas qui bien ou bien et les cas qui mal monté selon yo. Bon. Musique venait zonguer. OK. Musique venait là on attend. Très bien. Et kende. Parce que quand les acquis au monde a boqué ils ont dominé. Ouais, bah période moi c'est quand ma boqué donc bah tout même na TikTok ça quand ma boqué on dirait bah musicien bah zo exister sous mais en tout cas na évité nanyo à déclencher le roana musique ibende zongi na évité sora ne fallait zongi si musique na pote boti biloro autour en tout cas musique et zongi papa oh bah c'est la mission la musique papa oh bah na ebisio natikika oza la raison parce que na ba mikolo utiko les gars sentir que na média na YouTube partout donc théâtre maboke comme ko dominer musique ouais musique comme ya banda mundambo ya mike moko bien batomi balé mutu moko to ba lobela so moni ba loba seke ba lobela ka mutu azan ba fanatique soit ba lobela ka fali soit ba lobela ka ferry voilà donc musique est comme bon mais en tout cas gloire à Dieu merci na moto yo azong sel biso musique na temps na actualité fil d'actualité ça c'est comme musique. Très bien. Voilà, merci beaucoup Sarah Tola d'avoir accepté notre invitation et nous débutons avec beaucoup de force et puis après avec beaucoup d'énergie. Je suis filmé les Sika. Sentir. Je sens mon manga ingénieur je suis. Afani na quitte bureau. Et puis donc sentir que ça va comme ça il a pas changé ma mandingue na. Il a pas changé ma mandingue. Alors Sarah, tout le monde semaine passée et là on dérangeait qui partout et dérangeait qui tellement communauté congolaise et vidéo oyo Kabasele. Non Kabasele même pas. Te mais Kabasele a la succès na ko Kabasele te. Aso dominer gatilelo. Yo tali ba challenge te garçon mo bazai ko na fête. Kabasele. Ya na tala ka webina veste la taki. Chou. Mo bimba na sapato na na chaussure Kabasele di na mai. Est-ce qu'il y était né Kabasele? Oh babwaka. Non moi ndeti Kabasele babwaka wana. Ndeti ça y est. Rien. Kanga sonnerie papa. Rien ça si makambo ya ba challenge. Te assisté. Kabasele silité. Kabasele kwa na mai. Te cité. Kwa na mai silité. Kwa na mai za. Kwa na mai di. Mais batu ba kantate Kabasele wana bango baloba ezaye. Oh za yete. Oh. Ba Kabasele ba ebelete. Kasi Kabasele zala nani wana? Yete. Kabasele baze belé papa. Ezaka yemokote. Oh wana ezaka yemokote. Yebango batu nyonso basala bampiaka ba Kabasele. Sonde boye ba signification Kabasele. Kabasele kwa na mai. Kabasele akwe. Tolongwe na Kabasele toko mais musique ezongi goût ebi na sepeli ke toko vanda pe boy to lobe na sono musique c'est que ça on comprend bien bakabasele belé bandidi na mai bakwe antiseptique et misi vérité maman yani je sais mikolo pe biso pe la photo so baka barido noir osana ngoni c'est bon ndako za barido te oboyo mona te na plateau na kata papa plateau noir to kata barido kata
Papa, rideau noir est important. Comment on kata ba rideau oh bino nde boza ba mettre nango hein. Biso neto bana on a na ba studio na biso noir. OK. Et puis bien noir. Et révisa té. Tchaka caméra bo mona konje mira noir. Ndesika suka. Mabomba mi anasima. Babanga mabomba mi ankolo. Oh tu me kongo ko dinda. Des problèmes. Voilà, ça là. Nous allons évoluer, ça prouve déjà, ça vous montre déjà comment notre mission d'aujourd'hui, nous sommes là aujourd'hui vraiment avec beaucoup d'énergie. Alors, quelque chose que je peux un peu ou déranger la communauté congolaise, Sarah, Izali, Makambu Yakufi Olomide. Makambu Yakufi Olomide, tout le monde y mettre avocat dans les médias pour avertir, Bazali vraiment personnellement, qu'on s'attaquer à Kofi Olomide, dire de n'importe quoi. Jusqu'à arriver que et tout ça et la communauté congolaise Saratola n'est de recevoir un message on a de voir une dame là bien reconnue partout, elle est entrée yako loba tout ça qu'elle veut avec Kofi Olomide to recevoir un ndeni tenga de na digérer na ngote ponga bomba na ngate na digérer ngote na sala live. Je pense que ba warrior peut belé msuba qui contre. OK. Bisu peut ba qui pour ba bi trop d'insultes. Et bi dona. Soto zongsika fali o ya 6 ans après. Et bi que fallait na milliers ba bêtises oté. Si photo tanga ba musicien o ba travailler na ba to ba fingaka. Fali ne fait pas partie à l'époque. Ouais. Fallait qu'on ait des journalistes peut-être même interview fallait au pesa pourquoi ba journaliste belé ba baya fali ba mon orgueil puis mais la rabato ba émission on se comprend fallait 5 ans après 6 ans à qui fallait écouter na bêtise. OK marquika na ba fan on dit ça et là ba virus mo dit côté na F victime. Non mais si on t'a la plupart il y a bateau bazo finger la bateau fali si on t'a bien na bango nyonso on sali 6 ans bien 7 ans azate on dit ba bateau mo asika ba botami hein avant ya sika e botami ba otala sko côté ma e chola tolo be na biso ta fali ya ba wa yo boko sana rateke Sarah Sorolo bela fali poata la mamoninga na na capacité ozwa faire place za na tombolier na bimisi ba capacité ne chaque jour non ça ba live non voilà pour na sala ngo déjà sur faire na sala ngo na za coach la ngola d'abord quand tu te solo belika fali ne mbongo e coach tata faire solo bele mbongo e kota. Faire n'est pas moi. Faire à moins te, faire à za penza artiste congolais au sa mama mine na mboko. Donc ce faut na lobeli falite, so na lobeli faire non talama. So pe na lobeli faire te na lobeli belle vie non talama. So na lobeli belle vie te na lobeli ata nani comment ne nani nani comment ne peki manga na ninga ke mingi. Mama top. OK. Non talama as artiste. Batu bana besoin d'information na bango. So pe na bina loba wana te. Nazui papa dona vanda to sa analyse makambo ele kana mboka na otalama. Donc arrêtez avec vos bêtises. Binonde bobotami ba warrior ya moins de 3 ans awa. Bobotami elo mo botami awa ya ke ba warrior ba finga comme pas possible tandis que avant vous fallait ça il y a 17 ans carrière tout le monde na ba fanatique à modèle wanate. Voilà. Ba fanatique ba finga lelo makasi au nom de warrior ba uti wapi. To koma na message à papedi. Fallait zana ba fanatique banda kala yo bien ngote depuis kala Fali a été insulté pendant des années mazaika na ba fanatique ne force à fallait zakini ba fanatique a fali ba zema kasi na construire mais voilà kusomba ko partager lelo pona ba lelo ba komisko batali internet cho nana makasi fallait a makasi na ye na po ya ki warrior po no banda ba live batu ba bandusani ba talanga bosali bokomi ba tiktoker wana au nom de warrior pour na ba propre visibilité na biso ya bino biso bimana ba kombo ba tout biso sara be mission bino ne boyeke nga warrior po ba warrior batala nga na ona loba na vie na ngateke naza warrior na uzalaka te na journaliste a mutute donc nga ne naza so na vandi na la lamuki na lobeli ferry na la muki na lobeli Fabregas na libre OK bino nde bosala choix ya okoma ba warrior po batala bino ba msusu ide na bango ezani batu ba mona nga pe na yebana
Pour ba warrior wana oyebi que fallait appeler ça bango avec sa photo hein. Ouais. De baza wana fallait appeler ça bango avec sa photo. Fallait attendre aéroport so kutana na ka je suis warrior. Alors ba pina na bagarde bozela. Yaka. C'est sa famille. C'est sa famille baba ezali bota na yo ba soutenir ye. Mais ba warrior o ka bango de tozaka na bango ba fanatique 3 ans passé wachi. Et bon vent o e botami ya mafinga makasi ezo uta wapi. Pour ngana on marché ba monter na ba fanatique ba mission nyonso ba mission ba fanatique ba ngana yebi ba finga ate warrior on pena ba ndenge identité bon ba bimela nango te ba finga ate identité bon ba bimela nango ba fana fali consommant fali salela biloka fali sala promotion fali et non agir pour na fali et aujourd'hui c'est comme si et comme il est contre yango nazo bonje vent mort et botami hein ya ba fanatique asika puis ba fanatique on a kala to mona bango te. Ils sont nouveaux. Bakomi pe na courage au finga bato yo babanda olobela fali pendant des années mais yo fanatiquement yeka lobby awa o créer TikTok na yo ozi pe courage bando dénigrer pe bato okuta balobela adea fali. Vous comprendre. Donc ozo mona ke bato bakomi na ba propres intérêts na bango ici derrière ces intérêts. Boya oloba na biso ba journaliste te bo lobela fali pour na ba intérêt te atana lobela héritier siko na na mabena na malam no tala. On tala makaka. On tala mananga. Bana Congo et oh Saratola alobaka ba matière à musique. Matière musu yango yo po ba matière ezana ba sorte belé. Matière yango nazopesa bino matière ya bio mama ozotala ngako benga ngate o mama ste na lingi ba appel te que mama Sarah na saela ko ba démarche à voyage les germes travel. Voilà en tout cas peuple congolais bandeko nanga ba congolais bozo souffrir mingi na makambitali ba voyage biso toza lelo bato tolobara soko lobi likambo na mboka bato bayoki na uta ko beta c'était na komi déjà na 5 plaintes oya ba mama bazoya kolela pa nanga mama Sarah ba escroquinga mbongo voyage na teki mutuka na teki ba bijoux po bana bakende voyage à Canada, Europe, États-Unis ba agence ebele bozomona na ville à Kinshasa na ba réseaux sociaux na ba TikTok s'il vous plaît bandeko eza ba agence à kokende te. Europe, Amérique, Asie, partout, Océanie, mboka nyonso lingo kende na conseiller yo yaka na légère travel. Yaya, olio tchelanga poison na chombo, s'il te plaît. Soko za na posa au voyager, na teki secret, na te atoze ennemi nanga, atoze ennemi nango linganga te, atoza warrior, atoza gaulois, en tout cas, to tiara no pembeni, ba ndeko nanga na linga mabete. Yao lugana no visa benga agence sokoza précisément na Kinshasa oye na adresse agence eza wana na barre d'écran au contacter bango oye sur place au moni. En tout cas les germes travel eza sunga Congo. Fi atana lobeli vient abiso we ranson mais on tala makaka atata lobeli DJ Momboshi awa totala makaka donc binonde boza bato yo boye na sima kombo afali po bosa ba vengeance na bino na bato bolinga te na internet oyebi ke na linga sarate po muto penda linga musicien soutenant musicien il faut tchaba la terre na batu nyonso to baloba bien sur l'artiste. Exactement. Oui. À cause na barando na bangote. Parce qu'il y a artiste na sola bien na Sarah, to Sarah sola, to Sarah sola musicien na bien. Voilà. Donc na commis censé au tchapé na Sarah. Mais yo moni que Sarah sola musicien no bien. Le cause na ozana intérêt fali te wana ba propre rando na Sarah. Oya ko régler Sarah au tche fali liboso. Ba warrior botala ka Sarah wana te ba biso na chaîne oka warrior ndatalaka ou bien ka golo bien ya biso batalaka biso na batu nyonso et puis ala batu musukutu alingane musique te voilà matala anga atala yo alingane musique te matala anga politicien matalaka
Parce que tu présentes bien tes émissions. Voilà. Et alors, Sarah, message pour ma camoufle de Capona, un jour pour la caution. Non, je n'ai pas aimé, Mon papa Dona. Soy mutafinga na banza yo ko yambi na plateau no jamais na yamba géré. Jamais. Ngana to sa émission a non to finga Kofi te. En aucun jour. Kofi et moi atala nga afan nanga. Ponga so na finga Kofi et dit ora to sola ne bien ça. Donc rien à voir ba ebi ke Sarah et moi ya na babordir na e o chuba o seka. Donc neti nga ya katomsu batu bayebi ke nga so na sindité mais na sindi abengi nga abina nga pepe ba perike kwei. Ozo comprendre? Voilà. Mais mutu okomiti na caleçon ya papa ya baninga. Okitisi caleçon na internet. Obando détailler sexe à papa batu. S'il vous plaît. Wana fali mtatindi yo. Soto zika kanet ya Jaël. C'est la folie. Jaël to ebaye awana pendant des années na Congo. Po ani abanda ofinga Kofite. Ma fingo ya fingi Kofi lelo po akomi warrior. Po ani azo finga Kofite. Donc azo luka soubasement. Atali fali na fali bayoka na ate na Kofi bayoka na ate. Bon, ngana koma na warrior. Comme ça, on a réglé le compte na Kofi au nom de Warrior. Warrior aux anassimananga. Voilà. Ceux qui ont la justice, Warrior au soutenir. Voilà. Pour ni kalawana bando finga Kofi. Pourquoi? Kobi misa kale so tata. Omoni nde tozara boya papa dona. Toza na monopole au critiquer ma kasi nde na zawa na ko vanda na bipenda omoni Kofi carrière no sili. Oko yemba soute. Sinjo yemba soute bomi orchestre Kofi. Atala ke na justice na loba mam na loba parce que toza wana pour nous critiquer selon misu na ndenge zo. Na profession. On reste professionnel. Siko tina ko marake Kofi yo ndumba okitisanga caleçon ozongisanga mais pourquoi tous ces temps o yara na internet té? Mais ça va, sauf que tu as tous les exemples à Jaël, comme tu l'as dit, Jaël les a causé un moment mais récemment, tout le monde a payé une jeune fille. Bango nyonso ono de warrior kasi yango nazo ebisa ote bango nyonso bakomika warrior mais pourquoi ça papa ye muta uta kofinga batogolais afunga mboka mobimba batogolais yeti batogolais bazwa photo na ye bakunda basalela ye ba vidéo c'était les togolais ye la fille et pas Brazzavilloise. Mais pourquoi accepter mon tabou vraiment na ceinture et que non na ceinture problème est ani pourquoi dans ça qui live moko je pense que bureau a fallu bazora maloba en considération parce que bayebi na kosa ate OK bayebi o nazana ngona o na pesa donc na kosela mutu likambute bino nde bato bo libanda bo ba fanatique o bobotami lelo po bino ba fanatique bobotami lelo boyeka sika boyebi falite bobotami lelo ba fanatique boyesika donc bozana ba particularité na binonga alinga Sarah wana to warrior mobinga alinga Sarah wana te pona mama Niki mais Niki mama Niki fali mo kuta konta ngo sute mais bino nde bochikali ko konta ngo bozara wana vérité et qui oyeba après ya za vérité nyonso donc bino bozara wana bochikala peka wana bo ba fanatique fali bolinganga te je m'en fous. Okay. Alors, bateau nyonso babotami oyo bazo finga au nom de Fali. Auto finga batogolais au nom de Fali. Je suis fanatique de Fali, je suis warrior. Comme appelle fanatique à moto, ils ont qu'à volonté. Ouais. Kolongo appelle fanatique à moto, ils ont qu'à volonté. Ba kolongo la moto fanatisme était. Ouais. Voilà pourquoi na live na beta qui c'était. Naloba Kiboye, papa est dit, bureau ya Fali, artiste Fali. Si et seulement si, c'est vrai que ba warrior, ba yaka volontairement, ba rolongwa pe volontairement. Les ana mission monta koloba, na kati ba fanatique, na kati fanatique, makama ba fanatique et liya ba musicien te. Mais tant mutu ako finga au nom de l'artiste, il faut moi loi mon copé et yalati. Très bien. Il faut moi loi mon copé et yala. Et bah, tu vas prendre en considération tout le monde est sorti médiatique à papa et dit. Voilà. Automatiquement, à lobby, oh, je pense que Bandeko a régi
bako balancer les biso éléments on a po eza tête au baki c'est dit papa et dit maloba boche la biso éléments et puis on se retrouve tout juste après to landa élément oyo directeur faut signaler bien directeur il y a marketing il y a groupe il y a Fally Poupa message à Pessi et puis nous allons décortiquer ce message juste après. Saratola TV. Bonjour, bonsoir. J'espère que nous sommes que nous à New York depuis hier. Malgré ma cambo et belé au dosa nango awa. Mais elle peut intervenir dans ma cambo oyo sur les réseaux sociaux. Soit disant batu oyo aux ala kapona papu pona aigle pona président Fally na ekoloba. Soit qui osent un problème personnel na artiste musicien mo songolo ou bakara que nous réglons bino boko na makambo bino ko compte ça mouvement la quantité ko compte ça aigle la quantité à partir de lelo jour toyoka mutu a lobelaka aigle ba fingi aigle yaki ko finga artiste musicien yebaki au kata au lobela comme aigle et puis sans sa tête avocat ba olandela yo pour la comme aigle aux otanga tous a besoin makamolate tous a makambo ebele tous a badate ebele tous a besoin makamote oyo bosa bosa na ko kasi so biso et c'est pas biso té so ba fingi biso et c'est lui on s'en fout que c'est tout donc so ba fingi il faut bon les kaboloba on dirait batina rabino total rabino la musique mais presque nous sommes demandés à partir de l'élo on s'en têté à répondre artiste et musicien de 1 répétition pour y rater comment aigle autant rater ce qui autant qui comme aigle yebake donc on poursuivre yo na comme aigle autant à bon attendeur salut. Saratola TV. Toyoki, fait tout le monde dit badiata. Oyo, américain un peu ko mettre le point sur les i. Et c'est là, ça concerne Makambo Tozomona Oyo. Et ça dit, on va comprendre que non, trop c'est trop. Ou bien ça rend être balobaka kosa les cas. Parce qu'il faut poser ce genre de questions. Qu'est-ce qu'on peut considérer? Est-ce qu'on peut... Oh, il a kosa les cas. Ok. Papa dit à quoi maman Monique n'a pas batu suba comprendre. On comprendre te voilà autant gâté. Tant mieux tout le bango pendant la vidéo. Et ça a été que oh batrique page à papa edi wana papa edité wana nana boduga mutakomi wana. Tena sape à vidéo. Puis à penza nga. Ba propos na olobani. Tous les communicateurs oyo bo assumer que bolobela Fally. Bato bozo changa na kacha liste wana ngana na liste te preuve ne na liambongo affaire nde na vanja so faire abanjelo mo siko non sa promotion affaire okay. So ba futinga siko na uto lia pe mongo Fabrigas na sa ki promotion na minito so pe Kofi a futinga promotion na sa promotion a Kofi so iwera pa na kosala. Donc, azo préciser bien, batu nyonso baza ba communicateur, ba lobelaka Fally. OK. Boyebi bangoji. Boyebi bango. Boyebi ba communicateur, ezaka toza na contrat. Déjà biso tout lobelaka Fally. Mais ba communicateur dont il a parlé parce que sora linga loba média en général. OK. OK. Ce que ça pour na ba journaliste nyonso ngaloba média en général. Okay. Parce que moto a communicateur a Fally officiellement parce que communicateur a contraté. Oh ouais. Lisa Queen Batutu Baby Warrior. Elle part de Fally. Voilà. Donc ça parmi ba communicatrice à Fally. Ah, yepenanga na yamba na plateau comme communicatrice plutôt ya Fally. Voilà. Basé belé même Manya Malika. Communicatrice à Fally. Voilà. Basé yebani basé belé ba yebani wana ba frère nanga Aider Bokwala.
Valdi. Voilà, baza nombre. Boyebi ba communicateur afali, bo changa na liste ndé. Actuellement kutoko ba qui s'appelle na liste Charlie Prince. Charlie oui et pas communicateur afali. Donc bolongolanga na liste bocha batu o boyebi batu wana o balobaka sur Fali. Sœur na biso Chantal Bomolo apé communicatrice afali, fanatique. Communicatrice, quand on parle de communicatrice, c'est l'exercice de la journaliste. Tant qu'on fait des live, on a la fali, on a promotion, on commis des communicatrices à fali. Donc, à l'objet des médias, à l'objet des communicateurs nyonso. Oyo, ba l'objet la kapapu na bango. Ba fanatique, oyo, ba l'objet la kapapu na bango, to fali na bango, to aigle. Désormais, à partir à l'élo. Soki ozana ba compte à rendre na yo na artiste songolo pakala. Tozana ba compte à rendre na yo na mutu. Bimisa kombo afali. OK. Swana makambu na yo yo. Silisa yango nanu. Biso batu nyonso bafinga ka fali. Botika bango bafinga fali, totindi mutu te à répondre à finga ba musicien. Donc, papé dialobi ata bafingi fali. Ba communicateur na bango ba ebani bo répliquer na mafinga te bo analyser bo répondre réponse ezalaka. Alors Sarah, je vais nanga ba kiselo koyo. Pourquoi seulement insulter? Makambo di badiata lobby to considérer yango que eza malobe outie pas ya fali ya yeka direct à lobby bazaka bango mi balé aux États-Unis. Voilà, bazaka bango balé aux États-Unis. Alors ni etine di badiata à sa sortie médiatique wana. Moi na TikTok. Très bien. Tango, moi nana TikTok et puis live nanga. OK. Tango, Kofi a pu, oyebi Kofi hein. Oyebi que Kofi peut ba finga ke. Makasi, Kofi wa no fingi belé loté. A finga maka. Grave. Même Jaël a fingi Kofi fort. Makasi. Kofi ana bato mi bala respecter na samoyo. OK. Ya liboso Didi Stone. Très bien. Ah papa. Kobo sanate baki na guerre na Didi Stone mais Kofi wana ka yaki. Botika Didi Stone, c'est ma fille, tout. C'est mon sang. C'est mon sang. Osoko afana moi né. Yep na fana Didi. On se comprend malgré ba problème na bango familial et tout. Et arrivera dans toute le famille. Peut-être un jour bon qui s'appelle kaka. Donc pas peut-être mais bon ça kaka, on négocier kaka. Ouais. On se comprend. Donc Kofi a fini à maner déjà. Mais eloko Kofi a supporter Teti pour Kofi banda bandi carrière na éviter soyez déjà sa fondament à moi aussi journaliste na éviter. La justice non na éviter. Une fille journaliste Kofi la justice non na éviter ma finga ngonini oyo et comme ma Kofi na justice moi-même na vandi na talingabi parce qu'il y avait le nom de Didi Stone. OK. À se digérer le kamba Didi Stone te. Point faible. Parce que Didi Stone a moi nanaye mazasu anonymité a pe star na coin nae. OK. Siko tangu ozu salita Kofi ozlatisi moi nanaye. Didi Stone a star na coin nae bat ba respecter kai. Ba contrat nae maman. Est-ce que bat webi ki fiancé Didi Kofi? Ouais. Bazo courant nango te. Peut-être source nango, ezaka ba problème. Mama Kambo. Kofi abibo finga nga tout sauf ça. Kena kushana mwana nga boye ba degelo ko ani sala ratin. Boye bi ba degelo ko ani sala ratin ngo moto azwa yo alatisa ko la na tata na ola na mama na o. So écoute une occasion ya obsale mabe fo sale mabe. Parce que ya bomio ya otala. Nana zala ratango Kofi azo coucher na mwana ni a filmer. Bozo lo ba makambo ya na ba preuve te. Pourquoi? Sarah, aux place wana ya Kofi parce que son habitation comme Kessima, tu es parmi les personnes au matin, midi, soir dans internet, on t'accuse que tu es Moutoupé ou là na papa na yo. Voilà. Je crois que aux Kofi pardon, place ya Kofi. Non, yo kasko choc Kofi oyoka. Exactement. Non, kapek choc Didi oyoka kasiko. Ngakut na kacha polémique et ko leka. Mais Didi na carrière nae a mérité et lo kwa nengo na passé netini biso tout ebi Didi Stone a soutenir Fali. Voilà pour ni cause atana na moi maximum ma réflexion te que non salir ka Kofi te maintenant salir pe Didi Didi. pour l'idée apparemment c'était de nuire Kofi
Maintenant, on le connaît Kofi, au tcha Didi, au bossanité que au détruit dans Kofi, au détruit dans Didi Stone. Alors sur le plan papa parent de ba protéger Rabana. Voilà. Kofi a sali protection nae étant que parent à saisir justice à mon l'homme sur ça. Et moi j'ai encouragé Kofi à qu'il y ait plainte on a plainte na souka. Tout le monde a plainte na souka. Pourquoi? Parce que na habité a fingi Kofi net na contexte nini. Oyebi soto bito zonga na ba humain na kibomoto. Soto landi ba papa Jaël a finga Kofi a réclamé en termes sous Kofi a sakana nae a bénéficié na rien. Et voilà. Tam sou Kofi a couché nae, tam sou et puis preuve on a ou tapé danser, tam sou Kofi a futaka été a tika na banyongo, kanda wana a démarra quadra. Moi no abota mi lobi na TikTok. Alors réclamer ni pas Kofi. Et vous m'apprenez qu'Aza Brazzavilloise. Et là on y a Luka pas Kofi. Kofi a salé net ni. Papa Dona, on ne peut pas tolérer d'autres choses. En dehors à la bêtise tout au coup ça na ba mission na biso Kofi a la légende. Oui, il faut les reconnaître. Il faut beaucoup de respect. C'est vrai que via kota na ba poto et tout a mutu mais Kofi a mutu au pesa ba luzitu. Fait union sur ba conducteur et ça na Congo a Kofi azanga te même na Brazzaville. Impossible à Rosangata. Na mboka na bino na Brazzaville kuna bwana ba rogaro. Betela biso ta masola ba rogaro kati. Baba misi. Alors il y a des Congolais qui ont soutenir cette fille. Ba Congolais ba. Elo ko esa nga passer. Après avoir tunangani papa Dona. Elo esa nga passer zanini. Congolais pona ki fanatisme alongola même kibomoto. Babosani ke Kofi wana aza image à Congo. Aza artiste reconnu, très bien réputé ya Congo na domaine la musique. En dehors ya ba vie na ye ya ba comportement na ye muso ma base ranango. Donc mutu moko boy mwana moko bazo bafoué carrière mobimba Kofi asali na vie na ye abambi yango na se ba yebani te na Kofi ni dadani de Eve et au nom de Fali. O me Fali e mo pas choqué nango. Didi Stone a petit naï abengake naïka akenda ba concert a Fali a poster a Fali à tout moment ikoyana ba propos mais Wario comment beaucoup za traumatisé beaucoup donc ba Wario ba commis plus aimé bato ba fingaka pona Fali que balanda makamba Fali. Parce que si on balanda makamba Fali, on va comprendre que Didi Stone a dans l'équipe Fali. Voilà. Lui c'est auto un concert mo à Kalamine te bagina Fali. Voilà. Asa inetini. Pour mériter marambo tout bonoba a. Kofi a saisir justice, ils a procédure mora bien et moi je compte que message wana et l'équipe Fali pas digérer ngoto. Ouais. Ce n'est pas normal. Mutumo obi ke le ko lekelanga sara. Po Jaël ata le loto lobby. Sore hindi aloba kinga bimana Kofi atika na mbongo nanga Kofi asala bana bayebana comme travailleur na patron bayebana siko yo o réclamer ni pas Kofi pour finir makasi ningwana pour ça ba relation ni bo kinde côté qui moi si qui makangu te et les Congolais vous acceptez ça que étrangère mon boya ko finga ko cholo mide boye moi nana suma papundeni tangu lettre bimi ba Wario msuba bandi ba live oh sala Géraldine le côté tin makambo Géraldine a fingi Kofi bokolinga ba finga ngonana bokolinga ba finga ngo Fali voilà est-ce que ebike makambo pendeza parmi biloko oyo et sala séparation ya bana wana na papa bango eza violette kabima papa ingara bimananga siko yango bobeti na Kofi mwana wana longwa na nzoto afali bosepela batu musu ba kondana afali bo kondana ndeni eza lora elora boye komeli Kofi azoko ko digérer te ovandi mwana azo nga traquer na la police que on a violé oko digérer loro wana mwana na yo papa yo ko digérer loro wana siko Kofi avandi bwe ba yebise ke abanda o violer Didi akoko digérer ngote elo olingi basala ote kosala ngona moninga te ponga na olinga ngote nde na olinga basala ngona Fali te nde na olinga basala ngona Kofi te alors Kofi tanga publié ba Wario ba bando soutenir mwana wana a osala eloko te ba bosana ke makambo ba olona lobi pe ba osala ngo Fali
Bah au salaire le côté moi on a du courage au côté live papa. Modèle a finga Kofi. Modèle a finga Kofi imbécile na yo vraiment tout ça quand même. Papa à cause à mon a liboso Kofi ta. Modèle a fingi Kofi. Kofi aza musicien, aza na buzoba na ema éduqué ba né hein. A éduqué ba Del Pirlo, a éduqué ba Didi Stone hein. Kofi aboti bana ne pe ba boye. Ba wera son tozo mona bango loka ba musicien ba tama boma ta l'éducation bana wera. Et vous êtes sûr que muta finga Kofi ndenge wana lobi soki ba suna falité. A finga falité. Pour réfléchir deux fois pas finga fali plus que ça. Est-ce qu'elle va réfléchir deux fois pas finga fali plus que ça? Donc était y a ba fanatique, y a ba orchestre na biso. Je pense que Fali n'a pas digéré ça. Non. A digéré en côté. Ce qui peut être un message de Bima qui n'a pas, il y a groupe, il y a falité, on allait dire peut-être que non, ils ont accepté. Alors, il y a un message de Bimi, on a repoussé toute ce fille au Bazali, quand il y a qu'on ça la macambona, qu'on s'y il y a moi précisé, Abi Ataba Fingi Fali, biso toi na posa Warrior a Fingi la biso Ngouti. Warrior ça là, aba pesa qui challenge. On luka place concert beta. Chilelo, ebi ke chilelo. Ba luka na bango te. Bosani, bo luka te. Te ba fandeli na mama ba kofika ba côté la Gérardine. Fallait PC bango 48 heures hein, et kokite. Non, 48 heures guta banda ki ngo ça ki ba 4 jours et suka nango lelo lundi. Date boche date wapi. Date boche wapi. Au moins ata Warrior monta sali challenge nga na poni na ngandolo ndolo ezawana. Kende na ndolo sala vidéo aigle nga la poni ndolo nini kende sala vidéo aigle nga la poni esplanade ya nini ba vandeli kaka makambo wana en soutien nani ba politicien ba loba entre un ami et un frère le choix est clair. Et pourquoi vous soutenez un frère un ami plutôt qu'un frère d'un frère? Prenons conscience. Nicolo a un antiseptique et missi vérité. Voilà. Vérité on a trouvé bayango. Alors Sarah Tola, la musique congolaise. Bravo, félicitations, merci à Héritier Watanabe. La sonne musicale, on a vu la participation, il y a le roi de la forêt, participation, il y a DJ Momboshi, participation, il y a Igor Bunafile, participation, il y a Bercy Moana, les autres balongwa la carte, il y a l'orchestre Héritier Watanabe. Yo lo baki que au bétali sur la concert arrêté après concert. Concert bétami, plein et salami, ba musicien ba bini, où rançon a pesi lumière, les lots, lumière et l'ongoli, obscurité. Qu'est-ce que tu peux dire pour un concert arrêté Watanabe? Ça ratourne ça, ça l'a quand même gentil, ça l'a quand même gentil pour l'Obani. On a un festival. Festival. 6800 personnes. Papa Ntintani, Sangisa. Est-ce que Biba fanatique à Wenge, ça fait combien d'années que la Ouera habite en France? Habite raté. Ouais, habite raté, ça fait très longtemps. Aïbi, pourquoi Bingsa Ouera? Zayn a besoin d'utiliser Bafana Ouera. Oh, mais non, c'est logique. Héritier combien ça Ouera? Mais ça papa naïe. Kayango na lobiti. Azayn a besoin d'utiliser Bafan ya Wenge. Donc la majorité à moi ndamba bato zo mona wana ba yo tala Weranson encore sur scène. Ba mon avis kala. Via Charadat souté na France. Va komara à Londres. Matanga, Londres, Matanga, ça défaite. Via komaka à côté kuna. Mais vieux pena beta sunde zaka na ba salle mythique Europe via beta raté. Alors bah ok que pour ezali secret so yaki secret on a tout dit matin mais ba sala ngonyo soke non ya kazaki invité surprise ta surprise a wapi papa wera de ato so yeba ke wera okende le jour ok to yeba ke wera okende ala ki pe batu boya lobby na ozala ah papa azala ki na affiche Héritier te o bongo foza na affiche ze feza ya mon côté concert na ya cha affiche longi na ba comprendre que wera ozala un jour avant concert mais un jour avant concert ndangwima concert Angouima concert angwana mutu muso nga yate wera ozala na kesomba billet asombi wera ozala mais ti concert ezobetama ba place etonda ite na ligne guichet qui toujours ouvert ba billet place vide sold out ça la magide te bosana sold out c'est fallait na Congo OK so sold out à solo fallait
Non mais Sarah, comment tu peux dire Lélo que plein héritier ça dit Tintani? Tintani na loba on a fait. Ba combien de 1000 personnes té. Ah Sarah. Ça la gentille. Na sengi no le Sarah. Tunanga. Oui poani. Pourquoi? So lingo ba même grandeur ba mission na biso. Talara mission sera publié lo qu'on a nombre de commentaires au comprendre grandeur na mission. Voilà. Kokinda musika te. Après une heure combien de kola omoni kolanda yo kolanda no abonné te pas abonné ba sombaka. Nde bazana bango tout ba somba ba abonné. Kota na compte Instagram en wera. Ana combien d'abonnés? Tala publication wera suka photo, tala nombre de j'aime, tala nombre de commentaires au comprendre mankiona. Ah. Donc ma connaissance la mambo. Te abonné ma somba abonné. Abonné ko somba no notoriété na 1 million d'abonnés à combien pas bana bala. Osombi ata $5,000 au bomia on so sombe la on va abonné. Donc selon yo on ngolo ba biso ko ba invité au héritier à Bengi. Boyeba bato bana ba fanatique tala publication so faire à publier. Ouais. Tala fallait à publier ou comprendre. Ouais, là je comprends directement. Nombre de après une heure comme ça. Soto longwe wana. Poto ke no su musika te. Kota to es connaître na ba TikTok. OK. Tala combien de golo ba vanda na ba TikTok ba sara ba live pour na fali. Na combien de warriors pour na fali, combien de golo pour na faire. Yo so mona combien de batou na TikTok ba ça live ba spiritas. Non mais franchement ce que je peux dire presque chaque jour, il y a des golo et des warriors. Ba sara ba live. Là vraiment c'est presque chaque. Ya on a besoin que musika te. Ezate que tolo ba poto kitisa muntu te. Concert na ebetami kitoko. Mais to critiquer, to critica ya batu mususu. Donc concert na ezan titani. Sangsa et ça nini et puis si moi le moins bien. Voilà. Non mais héritier te féliciter parce que annoncé na batouté que Werakoya et à qui sous secrétaire buna filiale Koya te zaki sous secrétaire et sous secrétaire alobaki yango ayuto lobango après ya bina fila ozala batutu baki au courant bina fila ozala batutu baki au courant mombosha ke poto na yebi yango te ouais momboshi ndete est-ce que yebi pe que bato ebele pe balandi momboshi. Ah oui, bien sûr. Nakati rouge. Donc batouai na posa pe bayo ke loko ana fara. Ana moi succès na. Aza artiste na sur réseaux sociaux. Mais dis-moi tu as senti la. Yo habité mon beau cher artiste sur réseaux sociaux. Oui. Artiste sur réseaux sociaux. Aza DJ. DJ na sur réseaux sociaux. Donc oyoka ki musique intelligente. En scène musicale, la musique intelligente c'est Ezandeni. Koyemba, Kobina, plein, tout ça. Soto bina Congo to luka ba grand danseur eza Falina Ferry. Bon Koyemba alors. Falina Ferry, na génération. Et bon retouché wapi. Taemba n'est pas bien, mais quand on parle to luka pour place wana ngome manga, il faut na zong sana bateau bazali ko na bango. Donc soto bito kota na génération na bango danse Falina Ferry. Trop bien. Donc, à Betty concert n'est bien, mais au sein de la comparaison, Tepo à peine nul. Alors, selon yo, comme ton mécanisme est critiqué, quels sont les bons côtés à concert? Parce que les côtés négatifs. Non, les bons côtés. Ouais. Déjà, sur total net salle. Salle est qui pas mal décorée. Hein. Okay. C'était bien, lumière Isala qui, lumière Penza est acquis au point. Et puis accoutrement, son P ça va, son P c'est bon. Accoutrement comme tu l'as dit. Accoutrement bon. Accoutrement, on dit à la tri 2 fois. Ouais. Il y a rouge, ça a été costume. Ça a été parce que le costume qui n'aura bien pas naï. À la tangue, ça qui est bien. Mais bon, on a la tête, tu vas ma papou, non, ça n'a pas tenu. Et les cas peut être. Ils ont une lampe à scène. Oui, on sonne P. Ça va. Mais bah ça, les cas sorti na banga bana wingé. Il y a au côté balamon commis. Borwana sortir wing sortir famille wing babanda ba momba donc côté positif à concert on a Sarah il a bien chanté aussi pas vraiment la danse parce que Rita Binassou bien déjà Aembi bien Aembi bien communion entre Rita et ba fanatique oui hein AMBC fanatique c'est que j'ai aimé aussi AMB Atiki bazo répondre voilà. En tout cas, ça a été, mais
banzembo penda ya ye moko ya album et juste succès te bon banzembo ya juste succès kuna place au luka ba chanter ba journaliste ba yembaki ba répondaki ba fanatique maison mère tango nzamba kelaki adamu nesa ki wenge kuneza kuna maison mère bazonga ibabo neti wera mtobeta papa batu ba mona wera na scène kala ko wera na ba grimace ayeli ba omwinda la gacha valise ba fan ba mona wera kala sur scène ba ebeke wera obeta baïbeke na suka nango wera finir par obeta et puis bana besoin wera baimba bagi malela les ba dio basalana donc batu ba ina posa ba mona susu wera hein na héritier sur scène c'est normal yango ba yango na tunyo banzembo ya yemoko héritier nini obayemba ba répondaki mais apparemment na podium moi tout le monde est zapika wenge hein papa wenge kande betami ba animateur no so ba boki ya wenge tout le monde attaque chana, tout le monde va Arkeli, tout. Wenge de beta qui on est sur festival. Wenge Face B. Wenge Face B festival. Na leader na bango Weranson. Yangwana. Mais batu ba presta kit. Hein? Batu ba presta kit. Non, ngana lobi na sens wana parce que baza ba ancien travailleur ya Wenge ya Wera. Mais kasi yango na zolo ba papa. Kuna mutazaki ka invité et alors bina filé na momboshi. Bango tu batikali ba wenge obike kakola zaki te kakola zaite to ko sele makamba zalaki akenena wera oui abeste ka beta etum so azalaki kakola kenena wera nzela wenge yango na se wenge Sankara lobaki abimena podium lobaki Sankara azalaki bango so wenge mutebeti concert wenge maison mère Sarah Solo azalaki wana abeti pe Sarah Solo abetaki wana bomona Sarah Solo wenge au grand complet wenge da wenge mutebeti la scène musicale wenge même Fali na stade abengi saraba na quartier latin basala elorote kam kie nzembo na bango akuna bakiti batikeli asamsa na epo ya ngande kolo concert wenge est-ce que Rita a présenté guitariste nae t'es présenté mais Sarah Solo va présenter wenge papa katanga ti wera a boya Sarah Solo pour ça na peme na tout a été planifié en tout cas papa ngamona kokate kotondisa salwana papa ya kochanga poa bana wenge ba wenge kasi bersa gina na abeta na wenge musique maison mère abeta pepa na wenge kate papa bango tunde batana babetika wenge voilà. Mais concert a été bien presté. Combien sur 10? Bon, sur 10 net na domaine nini, na domaine à prestation. Tout. Prestation. Salle, prestation, qualité. T'es tout et si batté pour Barido et Katami. Moi et tout chas nous sauté. Ça va hériter ça lit plein la scène musicale. Quand on parle de plan, oui. Voilà le loco bah tu vas supporter la vérité. C'est quoi? Quand on parle de plan, c'est-à-dire au te qui va billet au commun sold out. Automatiquement tant que ça les sold out, plein est commis assuré. Ce que moto a te qui n'a nous billet au maximum. Alors ça la plein dengue ni na moyenne ni parce que moto pas côté fois en habillé. Malgré que ba cabine ba billet. Les jours il y a concert, ba billet c'est là qui presque vide na billetterie. Presque vide et quelqu'un qui est moi boule mon boule wana kaka ba billet. Bon poani Barido et Katami kasi. Non, pour dire que ça peut-être la manière. Barido maman koulou te bimi poani. Non mais il fallait qu'il monte sur la qui sa Barido on a la qui sa toute la salle qui pour la musique ya moi zobeta Barido ya moi. Batu bakota ki. Non, batu bakota ki. Mais ça li planté. Mais à niveau héritier, félicitations. Très bien. Alors, on avait vu. Mais au moins on a quand même temps où Europe a obimsa mwinda. Yamona lobi. Taboya ki. Aboya ba pesa héritier mwinda wana. Rita zongisi. Azongisi abitika. Azui. Ba pesa ka ozanango hein. Ah ouais. Papa pesika ozanango. Mais quand si polémique est commis parce qu'on avait vu la concert il y a Ferré. Kosio nous avait chanté Molili, Molili, Molili. Ferra Zako et Bakasi Molili. Tout le monde vient tourner de la forêt ailleurs. Petit na lumière abi, yo za lumière. Ngana za lumière, on yo la ndingo za lumière. Il y a vraiment une polémique là-dessus. On peut comprendre quoi? Polémique.
polémique penze exacte parce que déjà il faut comprendre que Wera abandonne l'héritier mingi. OK. Yango pas l'accès yango parce que même pas moi en Fabregas a accompagné Fabregas té. Mais Fabregas a tkala au manquer respecté. Mais peut-être Fabregas va bien ça a été ça. Oui, bien maman au bengi ça. Papa. Héritier a invité Weranson officiellement. Ouais, sûr que Fabregas a bien ça qui était. Non, lobby peut-être a bien ça qui était. Donc entre guillemets, n'a pas respect ni tout n'a pas considération Fabregas a les carnets on a TV sur Weranson. Je ne pense pas qu'il a bien ça qui était bon. À quoi qui pour bien qui c'était tout le baragnon somi balé. OK. Mais considération oyo Wera ko kendena n'était parce que les invitations même ko poster à poster à Fabregas. Ouais, attends ko poster peut-être. Apparemment ba mission na biso balingana bango ba ba finga bango. Eza constant na sali parce que so za logique na mission ozo respecter amolora ngoto bobo mais so tout est là que ba bordir respect ezala baza bongo parce que so to cheka Fabregas na balance na héritier au mona ke mutatuka vie makasi les héritiers. OK. Mais via lingana héritier da choix mwana mso akoza ça comme abe molingano eka lingana voilà via la kisina eka kalingana azui pe mwinda na sko nazo tuna abana wenge finalement Weranson akokabola bénédiction na combien de personnes aucho peta ngona stade de mentir à Mai Kalambai apesa ki bill apesi batu na ebite o apesi héritier o ya suka tikala nango to musu eza apesa pe ba mission mususu eka question yango pe question pe to tuna parce que Weranson ndenga pesi mu lobby il faut éclairer musique à Congo alors spiritas lobby Wera pesi Kodia yango bon Kodia yango epesa mi deux fois ouais ya ntaba on a pe ya on a tuni Kodia yango epesa mi combien de fois kasi ça ka mutu moko ko pesa ngata 3 fois Kodia on attend epesa maka na stade to saka mpiaka to via zanega opportuniste moni héritier na moi ngui mana yo diembele bimaneti ke yem tapesi pole parce que toke na contexte wana c'est concert wana mtasala ngo ya Wera pole ya concert wana c'est Weranson aeli bakakol babeti son Evanda banani non bakakol babeti kana moment o Wera presté juste à quand Wera ki kakol pa ki na te kakol ku de na studio beta papa tika oui bien honte tika. Alors Sarah, les autres koloba que Weranson quelque part à ce ça la moins injustice dans baba na ye. Ouais, c'est injustice hein. Dans la manière qui na Fabregas, nenga qui na faire héritier. To koloba que moins injustice c'est ça wana. Bon, injustice c'est ça mais ça choix na ya sali olinga mwana OK. Donc faut pas assumer sera linga héritier, ba yeba que désormais papa linga na ye wata. Donc pas assumer. D'abord on va comprendre que en tout cas la famille na biso papa atiki Kodia héritier na héritier à maison héritier kombe landit ba super mwinda na kacha valise to epti mwinda ne utai wapi ba pesi mais kolema ya kolema bon et là comment on appelle na epite ce qui réalisation beaucoup il peut ko sunga biso ndenge héritier azo pousser le gars les gars aboyaki ba pesa héritier loko wana est-ce que ça a droit ya koboya to ebite pourquoi boyi. Est-ce que ça pose est-ce que boya kinanu non mais parce que tout le monde qui regarde na épée à opta la a pas ko intercaler aboyaki héritier bise tika de Weranson azu kolema pese héritier mwinda la reste l'affaire mwinda peli mwinda yangwana kolema donc désormais Ferré Fabregas, Déplique, ainsi de suite. Kodia et qui est déjà. Pitié pour eux. Voilà, mesdames et messieurs. Kaina Abel. Ouais. Il y a Kaina Abel te Esauna Isna Jacob. Moko papa lingaka minga ngati kelae bénédiction nae. Mais elle a découvert maman na yo ki mama za olinga o mususu. Mama yo ki ibisi Jacob papa bino olinga tika bénédiction na pas Esau. Sala boye chaba poil na nzoto
kenda pesa o bénédiction wana limona ke Jacob azui bénédiction Esau tanga yayo sa papa kezanga apesa ida nyonso en tout cas na minute oyo matange coach na ngambu ya ba ndeko na biso ya maison mère bana Ranson et vos apaisements qui mieza na mitema na bino papa sa pesi kodia donc atayo kyolela papa nde nini kodie seki. Donc, pasteur, prophète de Nili Saleki, le Michel Papimbo, Abi signification mouinda, ça signifie beaucoup. Hein? Mais merci beaucoup, bébé. Abi, en tout cas, vraiment, ça signifie beaucoup dans un moment où héritier a surtout Azaraki, a commis héritier, ou soit a commis éclairé. Ah, papa, tika trafic. Tika trafic et d'influence, papa tika. Voilà, les abonnés. Bafali, bakofi, bafali, wana, bapesa, bakodia wapi. Fallait azwa kodi ate azwa kodi na ntembo ikachaka te azwa kodi ate ba yemba soto bazwa kodi na ntembo ikachaka kofia yemba pena bureau eri kuwera ayemba pena fere bele kutu koleka fali koleka héritier non tolobaka yango parce que balata même tenue ah mais kofi pas autour ta sous même merci garçon merci Kodia. C'est garçon dans la Kodia quartier latin. Et puis comment il s'appelle? Et puis après ça mutu Kodia na moma oyo yoza fort. Olingo tika ba pesi mwana Kodia. Wera tiki miziki te. Wera yozo ka ba Kodia yo mo tika nani. Po yo tiki miziki te. Ba pesa Kodia tangu papa ya Jacob na Esau ezaka nani komone ya nani. Tanga zo kufa. A comprendre que akufa force wana fasani atikela ngombantu atikango wera tiki musique te to potana na ekana musique hein auto binisa so o nini ozolo banase ganga siko wera ngamu wengeme na utu na wera ayo kabibi so kodia ganga ekozwa promotion deni kodeke ba pesa ka kodia. Et puis même na coutume ezara so mutanga kufa nde bazwaka kodia ba pe mutu mususu papa zo sala susute afani na ndako ba sui kodia ba pesi mutu mususu ko yo moko zo sala zo ka ban kodia sora wenge c'est que ça kodia ko saleka. Merci beaucoup ça toi te ya so papa na fongola ngo pe amaka on jeza kodia ya ko saleka po wera ye moka tikite même so toke na prophète Eli prophète Eli azaro tamwana prophète Élisée m'a pesa ka onction na été voilà parce que yazo salela ngona mais tanga monike nzamba linga matisa ya mata atikela kae double portion ke o yazaka nango Eli a komana Elisa komana na onction 2 fois plus que Eli ndenge mo pe marche ya Moïse na Aaron yebisanga est-ce que tango c'est là papa tango Moïse azo régner te Aaron zalagiti wera ndeni onyati bisoko saleka bomemi manki onati na musique papa saratola te wana héritier tuko ba pesio elote po vieille mwana na kati ya mindule so il vient tikaki to moni ke via tikaki a commencé à maramususu to moni apparaître na concert héritier to ngato ba via tiki musique atike l'héritier charge ya wenge via non na charge ya wenge héritier ba pesio nini fungola misu keba na 12 est-ce que parce que papa keba na 12 kolimbi se yako bosa la terre ba pesio nini est-ce que ba pesio mwindo ozomona est-ce que ça peut être suite nango mikoleza roya toyeba donc suite wana ezali suite a mwinda mikolo ezakoya cadeau nyans tu ba sepelaka nango te ba cadeau musu ezaka empoisonné ba cadeau musu ba peso cadeau omoni voiture de luxe mais eza accompagné pena liwa na kati oui ba cadeau nyonso ba sepelaka nango te ngana na fungoli ka parenthèse we ratiki musique te kasanana nzembo n'est pas bimisi ana besoin tekama et ça la succès we randa azana na besoin ba concert nda azana so producteur moi amona ni siko a produire au beta bakabakankodia akobeta akozapena posa nzembo sala succès do bakabakankodia so otiki musala jamais moto akoza na kodia na ye apesa ngo mutu mususu tandis que to sa musala mo ezala ka so moko ngatika mususu azui tozongi noka na Aaron na Moïse voilà. Moïse na Aaron bazotambola pendant des années même Aaron badé ko primé parce que Moïse a quitté mutu mukolo Moïse a monique a osuka
atiki nyonso na maboko Aaron. Alors bokeba mwindo tomoni na misu yaya. L'affaire reste à suivre, mesdames et messieurs, vous êtes nombreux à nous suivre, moi avec Sarah Tola. Merci beaucoup à fanatique qui a Sarah Tola TV, merci beaucoup à fanatique qui a tout info, pour continuer toujours à Rolanda Bisso, ceux qui les lotés lobby, pour Rolanda Bisso, les sous Sarah Tola, toujours quand on a 4 copies Sabino d'actualité à temps réel. Alors, je vous dis un grand merci à toutes ces personnes qui aiment nous suivre, merci à nos réalisateurs, Oyo Bazaki, pour la réussite de cette belle émission, merci à Josué, merci à Titan, on est ensemble, il n'y a pas de souci, quant à moi, je vous dis au revoir.